Matondo bandeko balandi émission Bayindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomesi Nikolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomesi Nikoloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango tozeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basouvetoma ya tobola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita talantina nesongi ya nzila mfumu kusukia muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abongela talantina manaka ye ekobyange makabongo Bayindo Bolamuka tokolikia mikolo ye actualité ze kotungisa makanisi to yambi bambela de partout batoko benga kotuna awa mboka ngumba ekolo Belgique ba sepelito bakanisi lisusu koya kozongisa ba relique to bandambo ya Mbuta Lumumba oyo azali bongo premier ministre ya mboka ya biso République démocratique ya Congo ekosuka lolenge kani baze kozongisela biso yango na mawa baze kozongisela biso yango na esengo baze na bango inquiété wana tokolikia tokobeta penza masolo na yango na analyse na biso politique tokoloba poto zwaka déjà ntango ya kotuna mokolo to yambaka na ndako na biso ya mosala directeur ya fondation Mbuta Lumumba totunaka mituna oyo ezalaki déjà préventif soko tokolobata ndenge wana kasi toko zwa ntango ya kobete na bino masolo bandeko mosusu pe bazwaki ntango ya kotuna mepo nini loposo pe moto asalaka biso mabe me bayindo pe baze kokoba kobetama volcan etumbi lisusu bandeko ya Goma esika nkani mikakatano mizalaka deja na batuerie na massacre na baviolo kasi mpo nini mituna misusu pe botunaki bolobaki totuna mokonzi ya bangunza nesongi ya nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola tosilaki kobeta ekuke na bango kasi baze bato ye misala penza misingeli bango mike soko bakopese biso nzila soko bakopese biso ntango mituna mabino mikotunama bo elongo bani lelo na manaka ye tokobeta kaka masolo ya kolamusa conscience ya bayindo tokozwa na nzila ya bililingi nganga ngunza mvundi ya nti ya Angola nganga ngunza mabiala nguyu un moment alors tokozwa bango na bilili tosolola kolandela mosala oyo ya etumba lobiko ya loposo moindo tokolikia bisika touti tobetaka masolo nesongi ya nzila epai kani babandaki mosala ye tango babandaki na eteni to etape ya religion kasi tout au long ya etamboleli na bango bazalaki kolimbola soko tosilisi eteni ya religion tokosimba bongo eteni ya politique sima ya kosala mosala ya politique nde tokokenda kosukisa na eteni ya science bato na biteni na bango bayoka bato na biteni na bango bajwa mayele lion akoliaka te soko na ino ngangi te akonganga po moto na moto ebwele na ebwele ndeke na ndeke nyama na nyama bajwela bongo ba disposition na bango soko ye asilisi konganga alandi akangi alei responsabilité ya yete
pona lakaki ke naze na nzala na lingi na lia yango wana mosala na esongi ya nzela bazwi ntango ya kosala eze pasi mpe mawa tolobaka principe de base ya loposo pembe diviser pour mieux régner yango eze kozwa esika yango eze kozwa esika bamema biso baindo kondima moto kaka nsima ya liwa nsima ya nkufa bavante bavaleur Muse Kabila alaki awa balobi le plus dictateur que Mobutu ntango akufi balobi voici l'homme qu'il fallait Mbuta Lumumba azalaki awa balobi communiste alingi adétruire mboka oyo ntango esakei ye wana ero batitre bandi kopesama baindo topesaka kalite ya bavaleur na biso ya bato na biso kaka soko si bakei lelo nesongi ya nzela mfumukuzu kia mzana mpanda na ngola batelemi baze kobunda etumba ya lobiko ya loposo moyindo mbula ebeta bakake londende esalema yonso batelemi na bopikiliki mpo ya kobunda na ntina lobiko ya loposo moyindo curieusement na baleki bokolimbisa soko tokoloba baleki oyo bayei na nsima ya mosala ya nesongi ya nzela to nsima ya nesongi ya nzela na mosala oyo na esika bati ya complémentarité na esika bati ya bosangisi bongo ya makabo bosangisi bongo ya bizaleri po esala bokasi ndenge bayilo poto bakolobaka union fait la force mais bango bayei na makanisi ya kiwengetisme c'est-à-dire nafinga po bati ya ngai ka oyo kutu na lelo mpe na mindule yango nazali komona yango lisusu te tolobaka mpe matondo ntango mosusu na mobeti mindule oyo fali pupa quelque soit bamakambo mosusu bato balobaka sur bango me ngai nayebi ta mweke na mikosama na génération oyo alaki le seul musicien oyo abandi alongwi na orchestre na ye mpe aboyi kofinga président na ye to mokonzi na ye sika awuti azalaki ya mboko boya kolongwa kolobaki alongwi mise en disponibilité respect na grand mopa voilà eza kokenda malamu et puis lelo namoni ki enseigné presque ba génération yango ya bango lelo bato baze su kofinga te mais kokamwisa ngai soko bato tolobaka babetaka musique moko mondaine bato moko babetaka soko ndenge nini totaxaka bango ngai te po biso toyebi ke inspiration yaka na moto tu mais bangunza oyo baze censé sikawa ya koteya mokili ya kotransforme mokili ngudi yanza mama ya mokili bango bakoti na polémique ya wengetisme esika ofandi oyebi ntango mosusu oyalaka nano na ndako oyebi makambo te oyokaka banzembo ya coupe de prière moko boye ozali koyemba ngo na douche a force ya kolanda nesongi ya nzela mfumukuzu kia mosana mpanda na ngola esali yo mpe ngunza ingete eze mbeba te eze mabe te ntango mosusu ozalaki na likabo na kati na esengaki mongongo ya nesongi ya nzela elamusa ingeta soso soko aleli na ntongo ye te nde asukumaka bato na mbeto balamuka me ye azalaka kaka na rappel wana moto pene abi ntongo yango pene etaki kopolo kwa basoso baleli antuka nalamuka na kenda oyo mpa boyi na ye kolamuka alali na ye soso akoningisa ye te na mbeto donc ata ozalaki koyemba na ino banzembo ya coupe de prière akwa na bino mongongo ya nesongi ya nzela elamusi yo ingeta yango nde mosala na bango balakisa bato nzela me mpo nini komitia na ndelo ya kofinga mpo nini bomitia na ndelo ya kokritike ngunza ya solo ya mfumuki mbangu esiko bazali kobelela kombo ya mfumuki mbangu ofandi osali émission lobi kuna bazali na nkisi bazali ebele mpo bazali na nkisi mais est-ce que oyebi kombo ya mfumuki mbangu est-ce que boyebi kombo ya mfumuki mbangu soko bozali kodute masse moko Fumukuzu atondisaki mongo Kongo batondisaki stade bino boatribue yango soko est-ce que boyebi grandeur ya mfumuki mbangu nesongi ya nzela bapesaki bango to bapesa bango nsiku miansemono anza notisi ya mokili mibeko bya bikela
batangisaki biso mokili esalemi na liloba que la lumière soit et la lumière fuit. Soko nini nzete ala eloko boye ala nesongi nzila bayena na enseignement mosusu balobi te moto aze fuyi ya liloba te moto aze fuyi ya mosala nzete to mpe mokili eze fuyi ya liloba te fuyi ya mosala moto aze composition ya plusieurs matières premières yango bomonaka lino ekesani na liso liso ekesani na lolemo lolemo ekesani na motema motema ekesani na foi foi ekesani na poumon poumon ekesani na misapi fruit ya mosala ya ntango molai wana nde nsiku me bozali na tout intérêt ya kolinga nsiku ekota meme epai na bino bandeko bangunza mpo bokolongwa na mokili ya automatisme mpo mingi bazali kozwa kimu yesu babalisi yango na mosala oyo kokanga bandoki mwana moke azali kotuna mituna mingi babeleli ye ndoki me eza systeme ya loposo mpe mbayaki akotisaki entre autres église catholique ebandaka yango na bamboka c'est clair nsiku ekoyebisa biso bana soko bazali mayele lelo ingeta mpo bazali milimo ya kala na banzoto ya sika azali mwana mpo alatika nzoto ya sika me bokomona ke milimo wana ezalaka mpo nzambe asalaka su milimo te oyo ekendaka yango ezongaka bapesi ndakisa nango na mai obwaki osokoli bilamba obwaki mai osokoli basani obwaki mai wana ekoti na se ya mabele moi soko eyi ebeti evaporation esalami ngonga moko mbula ekiti okoyeba lisu te mai oyo ekiti ya basani to te mai ya peto esibi filtrage mpe transformation yango wana bato okoyeba lisu te nazalaki na libota boye nautaki boye mpo osibir transformation evaporation kozonga no na mokili ya molimo ezali lokwa basupi okuna bakobenda shema oyo topesi nsiku miasi mono wanza bandeko balandi boya kotanga nsiku mikanda mizali kokomama nane soki ya ntina fumu kusuki ya mozala mpanda na ngola tokoliki ya bolandaka mpe tando vuva mu television na mikanda mi ya boyebi bamekaka kozwa biteni ya mikanda ya nesongi ya nzela bazali kolakisa mokili touti wapi tokomi wapi mpe tozali kokenda wapi tozali kopusana malembe mboka na mboka yango lelo nalingaki nganga ngunza mabiala nguyu baintervenir oyo bazali bongo mvunzi anti coordonnateur ya Angola toyeba mpe na ino mosala na eteni wana ntango bango bakotshola biso tokonana nesongi nzela lobaka bapesi bango charge ya kolamba bilei ya babiangami donc distraction ya mipanzi etali bango te po soko biloko eziki bango nde bazali na ngambo na tata akeli likolo na se yango bomonaka nesongi ya nzela soko baleki na etando ezali mpo baloba kolandela etumba bakotangaka nkombo ya moto te mpe yango éducation bakitisi na bana toluka na ino ngunza alo nganga ngunza tozali na bino en direct sur vuva mu télévision yengeki eno na bino kuna esika bozwami na mboka Luanda matondo mingi ndeko ndombele matondo mingi lisusu elongo na bandeko banso balandi oyo bongo bazutama kolanda biso na bisika biso biye bongo bazwani boni bino basante kuna kasi biso basante ezali bomalamu na lisungi mpengo ya tata mokeli motimbango balongo na bakoko kima ezalaka nde toba tokoliki ape na ngambo na bino kuna matondo biso mpe lokwaka etalisi bino en tout cas tozali kimia na kati ya etumba bongo misano nganga ngunza mabiala nguyu mvunzi anti ya Angola tokutaki kozala na bino awa na Kiwatomba to na République démocratique ya Congo na milulu minene oyo tosepelaki bongo centenaire ya bobandi bongo misala ya mfumu Kimbangu elekaki bongo
les 7 avril, moi, Zaki Mwami, ça topé mercredi, tango bozongi kuna epai na bino na bosalelaka mosala na Angola, bokuti ndenge nini, bango pe kuna nsima na bino elekelaki ndenge nini, maloba omboka bino. Yengeta kozonga na biso na kati ya mabele Angola epai kani tovandi pe tokosalaka bongo mosala ya tata mokeli balongo pe bakoko oya kokundela bongo kosomi pe lobika lokoso moyindo na nzela ya religion africaine kuvamu na bokambeli ya biso mokonzi misomi ya nzela kumukoso pe ya mzala pana na Angola tsako mivunda tokutaki bongo bandeko banso kimia pe mosala tokuti yango ezali kotambola bo malamu pamba te omoko na mikolo babosangani ezali bongo na koko bakosalema lolenge bongo kamanaka na biso ezalaka pe sango ezali bongo kokoba na kopanza na bandeko bayindo banso bazwami kati na mabele ya Angola pe bongo omokolo na mikolo tozali kokoba na koyamba bandeko bayindo o bazali bongo zonga na kati ya ndako ya tata na bango na nzela kumoki bango mobikisi na biso bayindo. Inketa matondo nganga ngunza mabiala tolingi na ino toyeba lelo grande famille ya religion africaine vutuka eze koyevre kuna na epai bino bozali na Angola. Est-ce que tokoki koyeba nano lisolo penza ya kozalisama ya religion africaine lisanga ya vutuka fana pambu bifidi la kuna na mabele ya Angola ezalaki ndenge nini? Est-ce que yalaki facile kokota nango na ino kuna ezalaki ndenge nini? Mikakatano yaki ndenge nini? Message yambamaki ndenge nini? Polelo tia mai na monoko te eteni wana ezepe esika bokasi lisusu ya religion africaine eze kotalisama botalisa nano bandeko balandi ezalaki ndenge nini po bofandisa sango na eteni yango. Matondo mingi nao etali bongo histoire ya sango ya lobika lokoso moyindo na nzela ya lisanga ya kuvamu na kokambe na mission ya nzela kumukusu tsako mivunda tokolika ete lolenge oyo bongo mission ya nzela tango nyonso bazali bongo na kote ya biso bayindo sango lobika lokoso moyindo nde baye bongo oyo tozongaka na kati ya religion na biso na nzela kumuki bango sima kotanga bongo siku na timono anza to de base tokotaka séminaire mpona koyeba bongo na kobima batoma to pe bamissionnaire nde bongo bandeko pe lokola sima koma missionnaire etinde ezalaka ete ya koyeba bongo na kokenda kopanza sango oyo na bamboka mpe bisika biso bandeko bayindo bazali tolanda bango mpona kozongisa bango na esika ye bavungelaki to na koyindo na biso ndenge moko pesaki ete bandeko na biso sima kobima bamissionnaire neteni ya mboka Kongo Kinshasa nde bandeko basusu bazwaki mokano ya koya bongo na Angola na etinda bongo ya Pemba Kalunga mpona koyeba bongo kopanza sango oyo nde na 2004 nde sango elibebo nakoma na mabele Angola précisément neteni ya Luanda nde bongo epai kani bandeko babundaki lisusu na ntina koteya bandeko mpe eyambamaki malamu tokoloba tako na bakokoso ndenge ezalaka bahésitation mpe bongo na batembe nano ezalaka ebandeli kasi le fait ke bosangani ebandaki na bandeko bayaki na ebandeli wana eza po ete ebandeli wa malamu kasi lokola ebandeli nyonso ezalaka mpasi ideka na ebandeli wana bakoso mpe ezali ya mwa mingi oyo eza mpe kobi na ebandeli kasi mosala ekobaki kino na lolenge lelo toza komona tobandaka bongo na esika moko na kati ya Luanda to na mvula moko na paroisse moko to bana olengaka mpona compression bandeko to poste moko mais lelo tokoma na ebele na kati ya mboka Luanda mpe bongo lelo toza mpe na baprovince midi ya Angola nde na eteni ya leta Angola bayambelaki yango mpe bongo malamu pamba te mpona to bana fonctionner officiellement na Angola légalement na Angola eza pamba te bango nde baautorité na biso ya Angola bayebe bongo na kopesa biso mikanda d'autorisation autofonctionner nde soki bambaki yango malamu te tokodika ete bayebe kopesa biso bongo autorisation wana te kasi bongo bayambelaki sango yango malamu nde yango seke ete bapesa biso autorisation fonctionnement oyo tokokobaka nango bongo kino mokoloba lelo mpe ntango nyonso tozalaka na mabongisi tokobengaka bango bakoyanolaka mpe bongo ntango tokoteyaka bango sango oyo indeta bakondimaka bakopesaka baraison
ngeta eza bosolo eza na nzela kasi kotala pe bongo niveau pe baumeli bongo na mambo bapaya nde bongo epai kokoso ezali ezosala ke basadere vraiment te na mobimba na kati ya message na soki bakisanga na biso kasi pebe deja trop tard te pamba te niveau pe bongo baumelaki na ngambo ya bopaya na lolenge pe ya mbaya mindele ndenge ntango nyonso bakokomplika bango eteni ekambeli bongo ya batonga na biso ya afrika nde bamosu eza kosala bango na mwa baexistence wana me eliki eza ete epai tozokende lobi sukasuka bakoyeba bongo na kosadere bongo complètement na kati ya message oyo mpo yango nde tokosikola mpe lobikisa biso bayi mato nganga ngunza mabiala mvundia nti ya Angola uta boze installé lisanga ya futuka fana pambu vidila eze bongo installé na mabele ya Angola déjà boze na ba province nini na ino et puis relation na bino na ba politique ya iteni wana boze kotambola ndenge nini matondo lisusu ndeko ndombele uta tokota bongo na iteni ya mabele ya Angola ingeta tobandelaki bongo misala na mboka Luanda na 2004 ndenge tote kotalisa kasi lelo oyo na mboka Luanda toza bongo installé na ba municipe ebele na babayere ebele pe bongo na teni ya Angola mobimba toza bongo installé to pe planté na ba province pe mwani dakisa toza na province ya Bizaye na Mbanza Congo na Soyo toza bongo na province ya Luish toza bongo na province ya Kabinda toza na province ya Bendela toza na province ya Sumbe toza bongo na mwa itelebele pe toza kokoba kino sikoyo kobunda etumba ya koyeba bongo na kose planté na ba province mosusu etikali onano to s'installer te ndelike eza ete ti bongo na mikolo ezali koya bambula ezali koya tokokokela bongo na kati ya ba province nyonso nde na oyo etali bongo relation na biso na bakonzi ya royal pepe leta ngolais tokolika ete ezali bongo malamu na lolenge ete yambo batikaka biso tozosala mosala na biso na kimia nyonso na lolenge oyo eza ete ntango nyonso bakoyebaka mpe bongo na kondimelaka atako na mobimba nanu te me na mwa ndambo sango na biso mpe mai tozosala na elike ete yango nde mpena moto ekokangola bongo biso bayindo nde ntango nyonso bakotalisaka ete tokoba pamba te toza dans le bon toza dans le vrai alors yango wana tokotalisa ete na eteni wana mpenza relation na biso na bango eza bongo malamu pamba te bakotikaka biso tosala bisala na biso na kina nyonso mpe na lolenge ya malamu ingeta nganga ngunza tokolikia nesongi ya nzila mpe basali mibembo mike na mboka Angola kaka na ntina ya kolamusa bayindo meske eza na impact voyage wana ngunza ya bolimbisi nesongi ya nzila accompagné na bangunza mpe tomonaki mpe na basecrétaire généraux ya na ntango wana bakei yo mbala est ce que eza na impact moko mosala ya nesongi ya nzila epai ya bayi Angola to mpe na badirigeant politique na etoni ya Angola bamibembo ye religion esali mwa mbala mingi na mabele wana matondo mingi impact ya bavoyage ya mission ya nzela fumoko soki ya mzala mpaka na Angola tsape mvunda neteni ya mabele ya Angola tokolika ete eza bongo positif pamba te ebele mpe ya bandeko na kati ya Angola tokoloba ndakisa toke na Mbanza Congo po eza mabele ya kipavita telemaki epe aselaki misala me mingi bayebaki mpe histoire ya kipavita na vraie version na yango te mpe mingi bayebaki te histoire oyo ya religion na biso bayindo na vraie version na yango kasi na nzela bongo ya boya mission ya nzela na mayemanso bango barealize bon eteni ya mabele ya Angola na bamilulu esalami ya kipavita ya evita kanga ya fumuki bango na baconférence ebele basalisa na bandivo lebele bapesa voir même na baso bato bachef coutumier mabele ya Angola mpe bongo na élite angolais lelo tokoliki ya ete mingi bazwa pole na oyo etali bongo message ya solaire ya kipavita batelemai na yango mpe toko babundaki ya vitakanga lokola mpe bongo fumuki bango
bavisi na biso bayindo mingi mpenza balamuki mpe basosola mpe bongo lelo oyo toye koloba ete ya motuya lisusu kotalisa ete boye ya mission ya nzila na kati ya mabele ya ngola impact eza positif na mayo mission ya nzila ntango nyonso banda kosenga bongo na leta angolais ete ya koyeba lisusu kozwama ye kotiango mpenza kozwanga na considération kotiango na esika na yango koyeba bongo kotombola su kombo ya kipa vita ya balongo na biso mpe mokolo ya le 2 juillet oyo ya kipa vita mokolo batumbaki bango longo na mwana mokongo ekoma mokolo moko donc chômé payé officiel na kati ya mboka ya Angola oyo lelo toza koloba boye gouvernement ngola baza kobunda mpona koyeba bongo na kotia mai wana na pratique ndenge toza boye lelo milulu ya kipa vita ya 2021 oyo le 2 juillet oyo l'État angolais na niveau ya province ya plusieurs to na mbaza Congo balengeli bongo milulu wana na ngambo na bango yalo donc milulu officiel oyo autorité ya Angola bakozala na tina ko commémorer le 2 juillet oyo kipa vita de bongo mai wana sur les autres comme ça ma présence pour la bongo kosala oyo question ya dila bazali kosala pe bongo oyo bazali tango na skola mabela Angola pe kosenga na bango ete mokolo yango pe bako reconnaître yango pe za mokolo ya tina mokolo ya kotuya po na biso bayinde voilà lelo DGC bandi pe mikolo ezali koya na niveau assemblée nationale bazoluka bavotango mpe koma journée moko sommet pe officiel na kati ya mboka matele nganga ngunza Angola eyali mabele oyo ezali kodetenir mpe part ya histoire makasi kolandela mosala ye nation ya nzila baye kosala na eleko ye toyebi capitale ya roi Congo yaki situé kuna toyebi roi afandelaki neteni wana yaki mpa vita lelo tango wana ezalaki na ino Angola te roi Congo yaki monene ndenge to inumera kozwa bamboka mwa mingi mais lelo tango bakaboli eteni batumbaka yaki mpa vita ekwei kuna eteni roi afandelaka roi Nzingangu bien sûr ekwei na eteni wana soko tokoloba bazali kopesa l'État azali kopesa mosala oyo place est-ce que si akoti na ben koyeba mpenza que ali na part ya responsabilité to mabele wana ezali kosimba part ya histoire ingeta Angola mpenza eza na part monene kati na kosala ete balobi kolokosha moyindo pamba te soki tozongi na histoire tokomona ke ntango bongo baportugais bayaki Degokawo elongo bongo na bakompagnon na ye na 1482 premier voyage na bango ntango badécouvraki embauché ya fleuve Congo mpona bango mpe bongo na deuxième voyage na bango oyo Degokawo ayaki bongo na 1485 accompagné na bapremier missionnaire tokoliki ya ete yango esalaki ete na bokutela bana ntinga kuna maso bazalaki na yango de 3 mai 1491 ntango balongaki na koconvaincre Nzingangu atika bonzambe na biso ya bokoko mpona kolanda christianisme eza bonzambe na bango mindele bafumbelaki biso mpona kokotisa biso na esclavagisme na bango na colonisation na bango tokoliki ete mai wana ekokelaki epesalamaki na mbanza ya Congo epai roi Nzingangu le 3 mai 1491 ndima ebona kozwa bateme elelo mbanza ya Congo eza koseretrouve na kati ya mabele ya Angola nde na bongo Angola eza na paramene na mosala oyo pamba te na Angola epai oyo tokolobela libeli oyo mpenza ebaki na kovandela na nzela bateme ya roi Nzingangu ekotisi biso bayindo baso nde na bongo na mbanza Congo epai oyo bongo mindele bafandisaki bongo nzambe na bango na nzela ya kobatize mokonzi na biso ntango wana roi Nzingangu nde bongo kaka na mabele ya Angola awa tokomona ete mingi ya balongo na biso bayo babundelaki bongo bonsomi na lobikwa bayindo mingi batemaka na mabele ya Angola so totangi Dakisa banengwa Nzinga Mbandi totangi Baya Pitankanga totangi banengwa Mafuta baza ebele oyo babimelaki na mabele oyo batelemi na mabele oyo malgré tout na ntango na bango ezalaki nano Angola te mpo bango bazali nano na ntango ya colonisation te toloba to ya nsima ya indépendance te mpo so tobi Angola tozomona donc conférence de Berlin en 1885 mais avant 1885 toyaki nano na Bangola te toyaki nano na RDC te toyaki na Gabon te Tchad te ainsi de suite wana toyaki na baroyaume na bapile kati
Katanga batelemaki wana twani ndeko ya Grand Congo na to comité na 1825 tant de la table de Afrique kasi mabele bango batelemaki teni bango batelemaki yebe za ko se trouver na kati ya mabele ya mboka Angola ndeti na wana to ba ete Angola tuza na pani nene na kati ya oyo ya lobiko ya lokoso moyindo pe mindele basala pe mabe mingi makasi koleka kati ya mabele bongo oyo ya Angola de la tina wana yango wana tozosenga penza na bandeko na biso banso baye baza kolanda biso bandeko bayido banso pe mingi bayeto bandiso mabele Angola pe mingi bayeto za mpona borigine oyo eza mpona mabele Angola esengeli mpe bana biso penza kosimplike makasi na kati ya mosala oyo na kati etuba oyo ya kokundela bongo bosomi na lobiko na biso bayido oyo ezali na nzela kobengana bongo kimundele na nyonso bakumbela biso ezala religion na bango ezala système éducatif na bango culture na bango nyonso tobengana yango po tozonga na boyido na biso wapi lolenge teka mokeli ayebaki na komokeli na biso batoni ingeta nganga ngunza ingeta tolingaki tomeka nano kozonga moke na 2017 mesongi andi na fumukuzu ke muzana mpanda na Angola basalaki conférence munene kuna na mbanza Congo esika kani balimbolaki bongo mikanda ye batindelaki ba dirigeant européen pe bongo ba dirigeant africain y compris na Vatican père spirituel na bango koyebisa bango ete bazonga baya kosenga bolimbisi na maye yonso basala na mabele ya Afrika pe basala réparation ya bambeba ya bango bakendeki plus loin koloba na bango basantete te batala te pauvreté extrême ya Afrique batala te kokelela ya Afrika batala te lokola baze bamboka na bango eze surarmé donc baleki Afrika na mandoki po Afrika akobunda na bango na mandoki te mais loko ekopeta bango ekouta na Orient lelo tomoni coronavirus covid-19 lelo ebimela kuna oyo e frappé Europe na ndenge ya mukete mettre bango à genoux y compris na chapeau na bango to mettre na bango États-Unis mais na Afrika comme sur rien noté ata bazé kolinga pe biso to kota na kati ya likambo wana melakisi keze loko moko etumbu pe na esika maladie et wuteli avec des simples détails et de précision ya makasi on esongendi la pesa kana mikanda sima bino na iteni ya Angola tango bomoni biloko wana bandeko population angolaise ba dirigeant angolais balobi nini pe bino bokoloba nini pe boze koloba nini sima ya komona lecture ya mikanda oyo conférence nango pe elekaki bongo na mbanza Congo na 2017 matolo mingi impact ya message oyo esonja nzela basilaki bongo na kokomela bongo pape bakomeli badirigeant bongo européen américain te bongo na bongo tokoliki a été temps esonja nzela bayaki boye na 2017 wana basalisa baconférence mpona yango mpe balimbolaka bongo na bandeko bongo bangolais elongo na bayido banso maye wana olelo tokoki bongo toloba ete eza bongo baprophétie oyo lelo eza réalisé donc quelque part tokoloba ete misonga nzela komokosu kia nzapa na Angola na lelo boye baza prophète vivant na quel sens maye balobi meleko oyo baza na bomoi ekokisami mpe na vivant na bango donc baza prophète vivant mpona biso bayindo na lelenge ya maye wana kaka te ya 2017 oyo ya mikanda botali mais na makambo ebele oyo eza ete baloba na biso balaka batalisa balimbola lelo yango tozomona ezokokisama kati na bomoi bongo ya biso bayimba mokonda mikolo lokola te na barealité bamboka na biso tozali kovivre kati ya bandeko ya Afrika nde impact ya message wana ya 2017 tokoliki ete ya bamaki malamu na bandeko bangolais bandeko na biso bayimba nini tozwani awa ete na mabele Angola pamba te mingi vraiment yambo baaki etone mpe komona ete likambo bongo ndeti mbala yambo na Afriki ete moko ya baafricain moko ya ba leader spirituel africain tolobela lolenge wana
to pe moko ya autorité ya baindo koluka bongo na kokomela pape kokomela bongo ba dirigeant africain mayoyo mbala mosusu eza ete na mosuni boye bato bayebika mindele bongo bango babomaka mindele batia bazongisaka boye tout ça mais bango quand même bamoni nyonso wana te babangi yango te bakomeli bongo mindele balimboli bango baesengelaki bongo bayeba kotika kosala mabe na bayindo koya koluka kosenga bayindo bolimbisi kosala bibongisi na mabe nyonso oyo basala na bakoko na biso basala mabele na biso mpe bakoma kosala biso kino mokolo mwa lelo e soki basali yango te nde mikolo ezali koya bakobetama ali kobandela na orient mpona eya bongo kokokisama na bango na ete na occident tokoliki ete ebele vraiment ya bandeko bazalaki vraiment etole makasi elekelaki bango totala mokanda bongo mpo amonaki eza lokola bariske ya makasi ekene soki na nzela mpe bamibombaki te bamitalisi bango bato bakomi batie na badresse na bacontact na bango nyonso mingi ya bandeko bazalaki bongo vraiment impacte na yango makasi mpe bongo kotala mayo ekomamaki na oyo etalisamaki elimbolamaki kotala niveau boyebi wana na niveau bongo ya réflexion wana nama etalisamaki na kati balimbola na kobala na réalité ntango tozwaka bongo lelo kati ya mokili na biso yango nde bongo mingi basepelaki na yango mpe bazalaki mpe bongo ya kotamwa mwa mingi elelo oyo ntango tomoni likambo ya coronavirus oyo ebandeli kaka kuna mpe na chine na etene orient kasi mpo ya kosala impact ya makasi nde na occident epai oyo bongo ekoboma makasi epai ezosala badega makasi koleka lelo oyo mingi mpe kati na biso bandeko bangolais lelo oyo ntango tozotala mpe bazotala bongo ete afrique balakaki yango ke na mindele afrique esatandre na catastrophe afrique ekozala soki nini ekatombe soki nini mais bamoni mpena ke malgré bongo nyonso balakaki bakanaki basouetaki mpona afrique mais misongi ya nzela batelemi kotalisa bongo lisusu bongo na bayindo mpe na mokili ete coronavirus wana ezali fimbo atataki likona se mpona mindele kasi eza bongo te mpona biso bayindo eza mpona mindele elongo na baloposo mosusu bakonyongolaka bongo bayindo tokoliki ete biso lekane belo misongi ya nzela bokonzi ya bangunza yabe mosala na ntango wana mpe kolimbola na bayindo mpe kino leli lekaka mpona kotalisa na bayindo mingi ya bandeko mpe bayindo mosusu na ebandeli wana bandeki bakobanga eske vraiment bato oyo mosusu bazoloba pena eske eza pena bongo ese kolere kwa biso te awa me lelo réalité tozovivre na terrain eza bongo na kodemontre vraiment na pole nyonso te solo esongi azela po mokusu bazalaki na raison bazalaki na motindami ya tata mokili ya solo mosali ya solo ya tata mokili prophète ya solo ya tata mokili mokobi misala ya solo ya mobikisi na biso fumuke mbangu tonazela bongo malako na bango asenema na bango mateya na bango mpe mansoma ye bongo bakotalisaka biso po lelo oyo wuta soi-disant colonel ekota na afrique ezala na ngola tozwami ezala ata na congo kuna bandeko bozali ezala bamboka nyonso afrique eza na mboka moko te afrique noire oyo bakotanga lelo awa ke eza classé parmi bapays ezobate record oyo eza bongo ya corona d'ailleurs eza na mboka moko te afrique ata cimetière etondi mpona bibembe ya corona eza te emoni ata baforce commune moko te esami na afrique soi-disant mpona bibembe ya corona bon contraire kutu nde malaria na typhoïde ezokoka koboma bayindo ebele awa koleka kutu na soi-disant bamoro ya bacovid bazokotalisaka na bato soi-disant na corona mais lelo oyo réalité wana mpenza lelo bandeko mingi bakomprendre te en tout cas makambo oyo ya corona na afrique awa eza politisé ndenge balobaka mpona réalité boye en tout cas bandeko bazosusu abenaki te ya solo na afrique awa eza te mpo décide te mpona biso bato mundu eza nde bongo mpona midele oyo baza na bamakoki nyonso bopitala makasi bakisa makasi me bazokufa lokola basoso me biso kutu eloko eza te moyen défense eza te bopita malonga te basoigne ya malonga te bakisa malonga te me lelo oyo na terrain tozomona ete kufa eza lobenge wana te nde batombe mingi tokolika ete pati ya message ya misonga te ya 2017 mpe baconférence basisa bela ngola ya bamama malamu ezali malamu mpe lelo oyo mingi ya bandeko balandaki mai wana bazopesa raison na misonga ya nzela mokusu mokonzi ya
matondo nganga ngunza mvundianti ya Angola mais tozalaki nani esongi nti na fumukuzu kia muzana mpanda na Angola na plateau na baconfrere na biso ndeko mulupu ya numérika pe bongo ndeko tambikoka ya TVS 1 epai kani nesongi nti na fumukuzu kia muzana mpanda na Angola barevelaki phénomène bana mikie koyiba mbongo na bandako na bango kokenda kosakana nango na baninga libanda o explication nango yalaki ba politicien bakoyibaka mbongo surtout ba politicien ya Afrika bakoyibaka mbongo na bamboka na bango po bakenda kosomba ba dupe bandako ba immeuble pe kotia na ba banque ya Loposo Pembe. Oh, un peu plus tard, Loposo Pembe a bénéficié à Kanango, a saisi sa Kayango, a humilié à Bango en saisissant, avoir na Bango. To yebite biso, ezalaki mingi bizalelo biso to moniango awa na kiwato bato na République démocratique ya Congo. Mais to kamui ba vidéo intervenir et yeyi biso e komeli biso na ndako ya Mosala, kuna pe na Angola. Curieusement, dollar elia makalisu te na Angola, et Rokutu na parlons même pas. Mais saisir de mal, tu éviter, ça fait combien de millions de dollars, combien de millions d'euros. Oyo, un individu, azeko garder à mon andako, oyo, tango mosusu pe to éviter, kuna lokwa awa, bakendaka koluka ba investisseur libanda, bato ba ko kela misala, mais bota le belé ya misolo, ndeko abombi, to éviter phénomène bana ko iba, mbongo na bandako na bango kenda kosana ngo folie bino boze kuna po biso généralement biso tolobaka Afrique eze photocopie oyo tomoni na Congo Brazza tokomona na RDC tokomona na Mali tokomona na Gabon donc même comportement surtout na ba même politique exception c'est vraiment minime to ebite bokoloba nini po kuna pe mwana moke mosusu a monani ebele ya mboka kokia kela misala po longola pe Angola n'était moko mais comportement ya bomwana soka ingaka kenda kolia yango pe kaka na baninga bomo mesano to yebite lecture na bino na maiwana ekokeza lani matondo mingi tokolika ete likambo ya ba politicien na biso ya Angola lokola pe bongo ya Congo ya mboka na biso Afrika pe saka na Angola te ezapeka eswika na Congo pete na Angola eza presque bamboka nyonso ya Afrique tokokuta bongo baliente wana bakonzi ya biso oyibaka bongo mbongo ya mboka epi mingi tokende kolia yango na bamboka midele kosala nango bongo balienga kuna baliance etapage tout consort kasi olobaki na Angola dollar eliamaka te indeta eliamaka te na ndenge ya officiel boye oke na wenze to na magasin na dollar osombelo to na euro wana te mais soki on peut changer baba de se changeaka bakambise baza bachangeaka ezaki baopesa yo kwa depuis okoyeba bona osalela yango kasi soki bazali kokuta bamali ebele na bandako ya bakote na biso oyo bongo bazali bongo na koyiba yango bona bakesa leta indeta eza pote bamboka na biso tomboka na biso Angola yoka tango nyoso ke luka disungé na banque mondiale ke luka sungé soki na FMI na mboka sunga ba mindele tout ça bambongo mindele ba imprimer la bango ba papier wana ezala bongo na ba dollar na ba euro yango ba koya na wa tango ba koya na ngona mboka na biso ya ba bona biso Afrika loko le kosala ete bakabula kabula ekende bongo na misala ya mwese ngene kende loko kolekela bona nzela ba konzi wana bo baza pona kotambusa misala wana et pas juste ba détournement na ba déviation wana ekosala alors pour la biso tolika ete soki bakonzi na biso bazokanga bamboka na biso ya Afrique baluki basala makasi ya kolongwa nanu na makambo wana etali kodefa bambongo wana bamidele ekoza mpe moko lolenge ekosuna nde na bongo soki bainvite bongo bamba kodefaka bambongo na bamboka midele wana po bambongo yango mpe midele badefisaka na bango biso te na realite eza bambongo na biso moko kaka bango bayiba moko na mikolo nde bakosalaka banini wana le basere badefiti ni bokutation intere ezala pasi koza koyeba mpona bandeko bayiba nde na bongo lokola bakonzi na biso yango mpe bonzambe eza te oyo ya biso ya bokoko ekoki koinspire bango lolenge ya malamu
yango tomoni ntango nyonso bazose confronte na balolenge oyo elongo banite eza komonisa vraiment maturité na ngambo na bango na lolenge nyonso po bazosalaka wana koyiba bambokingo ya mboka si le temps de peuple azosouffrir makasi azoyoka makasi koleka mpona okende nango na po tokosala babiyenga babias du consort eza mpenza mpasi mpe mawa ezalaka longola mwana moke ayibi mbongo na ndambo na bango wakende kolia babongo libanda akende kokumba bavelo akende bongo kokota basime akende bongo kokota babara mpe na masanga asala babias alors bango mpe bazosala bongo donc bazobima mpe bazomonisa lolenge na bango vraimen kosala bokoli na molimo nyonso wana mpona konzambe ya bapaya oyo bongo balanda yango eza kobebisa bekima wana tozosenga na bakonzi na biso ya afrika elongo bongo na baidemance tozonga na kati ya bonzambe na biso ya bokoko na nzela komokeba bobikisi na biso yango ene kosala ekekoko na biso maturité spirituelle mpona koevite badelapage nyonso wana na bizali nyonso ekangolekomana te toluka kosala mpona bolamu ya pamba te bokomona te badirigant chinois bayiba babonga mboka na bango basala bango ebongo bango bakosalaka wana okende erope mpona kosala propre droit te bomona te badirigant arabe bano koyiba babongo na mboka na bango mpona esala bambiasi na erope kaka afrique nde bakosalaka yango mpona linyonso wana pamba te bazangi bonzambe mpe ya solo po makambo ya solo ezalaka bonzambe ya bakoko na bino matondo matondo mvundi ya nti ya ngula nganga ngunza mabiala nguyu toze kopusana le 2 juillet eze parmi badate forte ya mosala oyo to ya etumba oyo date epai ikani batumbaka ya Kimpavita elongo na mwana na mokongo le 2 juillet 1706 epai ya baévêque catholique mpo nsango bayaki bongo kosakola edzwa esika te toze kopusana toyebi te religion africaine no teni na bino po généralement awa esika direction yali mabongisi yali toprofite topesa pe bambote na molongo baleki ya Kimpavita mosala eze komona na bokoba po nini te molongo bana ya nengwa mafuta pe bongo molongo bantekolo ya nengwa nzinga kuna tomoni mituba mama banengwa na biso kialakio banganga ngunza en tout cas tokoliki awa pe mabongisi makokenda bongo malamu me epai na bino kuna na ngola religion to lisanga kuna alengeli penza nini est-ce que biso awa souvent ezekaka telelo na ino organisation interne nde tokosalaka tokokanisaka ya Kimpavita l'état congolais na ino asimplike te koyeba ke ya Kimpavita wana nde ntina nde moko ya bavaleur yango toze kokoba kolela yango toyebi te bino kuna na Angola organisation mpe ezali kaka bino religion to l'état angolais akota to aza komeka kokota na mabongisi ya date ya Kimpavita ingeta mpona maitali mabongisi ya bokundoli 315e anniversaire ya milulu ya Kimpavita mokolo batumbaki bango le 2 juillet 1706 ingeta neteni ya religion africaine bumamu na ngambo na biso na Angola tozali kolingela pena milulu minene ya kafu oyo ezake ya le 2 juillet il y a 2021 donc les assos spécial makasi pour la biso les abobala na vraiment na eleko ya centenaire ya misala komokeba nde tolengeli yango ekolekela na kilongo na biso ya siège national ya Angola ezwama na Luanda na municipe ya Kilapatiache pe na baye ya Kapolo Doge na référence ya Tayo Bogage tope ya dirigeant national ya Vincent Transit nde na bongo na ngambu ya bakonzi ya luyalo nde balengeli mpe lisusu milulu monene oyo babendisi religion africaine buvamu elongo na masanga nyonso oyo bongo elobelaka komba fumoke bango mpe eza na bokoko mpo bango banso mpe eza na balakati ya religion africaine kaka na komba fumoke bango nde milulu wana elengelami metene ya Mbanza Kongo oyo
luya lubango moko balengeli baorganize apart kobengisa bongo masanga nyonso oyo bongo ya tradition africaine to ya bokoko na nzela fumuki mbango babengisi mpe masanga mosusu atako na ngambo ya eza ya bapaya to mpe kosalaka na nzela bapaya me lokola baza bayindo babengisi bango ezala katolike protestant masanga nyonso babengisi elongo na bainvite ya lolenge na lolenge nyonso nde le DGE oyo tokokondola yango bongo na mbanza Congo juste na Palacio to mpe na sede ya gouvernement provincial ya Zaire na mbanza Congo na libanda ya Palacio epai lulu ekolekela nde bongo soki tokundoli yango kuna elongo na oluya lobalengeli lulu officiel nde bongo mokolo ekolanda nde bongo biso sikoyo na ngambo na biso kuvamu to religion africaine kutuka nde tokolengela yango lisusu tokokoba lisu na yango na ndenge na biso sikoyo ya kati banda mpe na mbanza Congo kuna banyoso bakosangana tokuna biso na Luanda na siège national tokosangana lisusu mpona yango tolenge kuta ici nde babongisi vraiment eza ya kafu toloba lolenge wana pamba te milulu ya DGE ya ane oyo tolo ya kipavita tokole balani lisusu bongo na 2021 satengela misala fumuke bango nde bongo eza spécialiste makasi kone Matondo Nganga Ngunza tokomi na biso penza kobende suka ya entretien na biso. En tout cas, tokolika soko lelo ezembala ya yambo kozwa bino en direct boye kasi ezembala ya suka te. Tango yonso tokozala na posa ya kotuna bino mituna tokozanga te kosala appel na bino po ezalaki na ntina penza bandeko balandi ya Vuvwa mu télévision pe de partout oyo bakolandaka biso na internet na bamwangisi Vuvwa mu télévision bakoka pe koyeba sango bongo ya religion africaine na mabele ya Angola. Kolandela ngonga tobendi na biso penza suka Ngunza Mabiala Nguyu Nganga Ngunza oyo oze bongo coordonnateur ya Angola. Soko ezali na eloko moko bokanisaki koloba toto tuna bino eke biso totunite na mwa minute mibale ye totikali nango nini penza bokoki kotalisa na bandeko bakolandaka biso na nzela ya internet partout dans le monde pe bandeko fidèle ya etando ya bonsomi tolobi bongo Vuvwa mu télévision malobo mboka bi matondo mingi ndeko Ndombele Botale mopanzi sango matondo mingi lisusu na bandeko baso balandi oyo bongo bopesa litango mpona kolanda biso na bisika biso bilozwami nde bongo tozongisi biso matondo ya mingi mpe tozongisi lisusu matondo ya mingi na misongi ya nzela fumokosoki ya mzala mpana na Angola tsapo mvunda mokonzi ya banguza baso kati na religion africaine Vuvamu na lolenge bongo ntango nyonso butu lokola moi balembaka te bazonga basima te malobe bongo wananga te ntango nyonso baza constant na kati ya message mpe lit ya etumba ya bosomi mpe lobika bayindo nde bongo tozongisi matondo mingi na bangunza baso eteni ya mabele ya Kongo kuna baza na bangunza baso bilangi bakambi bavutu na baso elongo na bandeko baso bayindo kozolika bango na biso nde matondo lisu ya mingi tozongisi na autorité ya mboka na biso ya Angola kolandela bongo mokano bongo bazwaki ete na 2021 lulu ya le 2 juillet ete pavita bango moko ne balengela yango don na ngambo ya gouvernement ya l'État ezali officiel po babengisi masanga nyonso olenge bongo babengisi ekotalisaki mpona koyeba bona kozola yango mpe bongo kokende na manaka ya kovote mokolo wana ya le 2 juillet la défense Assemblée nationale bavotaki koma bongo mokolo moko ya chômage payé mpona mboka mobimba nde tozongisi mpenza longoni ya mingi matondo mingi na baautorité na biso Angola mpe topesi mpo balongoni mpe mpona yango nde basuka na wana te bakoma bongo so mpona badate mosusu etikali nango ya kitakanga badate afumuki mbangu mpe bongo na kozwa pena message oyo koyeba bongo na kovandisa yango malamu kati na mboka mpe yango nde mpona kotambusa mboka na biso Angola lokola mboka na biso nyonso ya Afrika mpe yango nde moto mokumba bosomi ya solo kati na bamboka na biso mpe kati na bayindo mpe lobiko na biso ekoka bongo na komonisama to mpe na kokolisama nde tosengi mpe na bandeko na biso badirigeant ya mboka na biso ya Congo bango mpe balanda lisusu ndakisa oyo bakambi na biso Angola oyo basali mpona milulu ya kipavita
bon autoroute qui a été là bas mon bout ce petit calé pour l'année manaka ezali et comme a toujours organisé il y a l'état angolais de bongo de babanda qui ça malamu ezala boya bolanda et tant bazo ko revaloriser les abonnements de biso boyindo autoroute qui a été il y a des abobiso et il y a des la biso bongo qui n'y a que bongo développement bongo ya solo de la biso de ya Congo pour la nanda qui ça wana ya qui va vita bazaka pona bangolete ya ki pavita baza bongo pona ba congolais pona ba gabonais ba camerounais ba tchadien ba sud africain ba mozambicain ba botswanais soki ba zimbabwe donc pona ba indo banso ata baza bongo na ti na Amérique na Europe ya ki pavita baza pona biso banso kumukimbango baza pona ba indo banso ko bango mo petita biso balongo na biso de banso baza ya biso banso ba yeli donc non la beauté ya Congo baluka bongo na koluka po valoriser les sources bongo balongo na biso mikolo na bango pe ko vandisa source yango ko Congo yango ndi mboka oyo ebimisa prophète pe sote na biso baile kumike pa pe Congo yango ndi mboka oyo eponama mpona kovandisa sango ya lobika professionnel de tozosi na tondo lisusu pe na président ya Congo oyo bongo na mikoti koleka ya libulu ya 6 avril ya centenaire ya Kibango tango batie na kamba na ndenge basilaki de date ya 6 avril akolekisa pour Kibango ekoma bongo journée payée ileta bamuda mpena te na assemblée mpona mpe votame pe basuka wana te bakoma mpe bongo mpona yaki bavita mpona votamaca mpona balongo baso mpe na kozwa sango oyo ya lobika loposo moyebi na sango ya Kibango na nzela ya région africaine na koyeba bona kovandisa yango na kati ya mboka Congo mpe etambusa bongo mboka na biso etambusa mabele ya biso Afrika mpo ete yango nde mote kokumba eve ya solo na baye mpe kokumba développement solo na mboka na biso mpe kokumba lobiko oyo bongo belukaka mpe tozelaka mpe tosulitaka bongo biso bayebe baso butatanga mona matondo mingi nde bongo tozesiso matondo ebe oyo kokandisaki bongo kozwa biso na direct émission ya lelo nde bongo matondo lisusu na baso kuna nde bongo tozesiso matondo na baso kinakata ezali Matondo Mvundianti Angola, coordonnateur ya Angola, Nganga Ngunza Mabiala Nguyu na ndenge bose disponibilizaki mpo tokabola na bino ngonga epesamelaki biso o mokolo mwalelo biso tomeseni koloba kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino pe botombeli bayenge pe mosala malamu na ba Nganga Ngunza nyonso oyo bazena eteni wana tokutanga bango te mokolo mwalelo me po nini te pe na bandeko yonso bakambi yonso po nini te bakilandi oyo basimbisika babimvuka pe na eteni kuna bayenge na bango toyika mpiko na mosala ye bakomopesi biso na eleko matondo pe ya mingi tozongisi na bino ndeko ndobele botale elongo bongo na bandeko baso matondo bandeko balandi bozalaki penza ebele ya kolanda biso na direct ya mokolo mwalelo tozwaki en direct Nganga Ngunza Mabiala Nguyu à partir ya Angola précisément na Luanda pour kopesa biso ba détail ya mosala lolenge ezeko tambola kuna bango nde lisu ya nesongi nzila mfumu kusukia mosala mpanda na Angola na eteni ya Angola ndenge boyoki baze mike baze na Nganga Ngunza mosusu bango nde motukasi se na bango ndenge mosala ezeko tambola balandisami eteni na eteni bomoni bato kitambo ya kotalakisa biso ba province kani oyo mosala esi ekoti pe baze ko viser ko koba penza ko kanga mboka ya Angola ngomo bimba po mosala ekoka kotambola malamu tango yonso tokozala na information moko distance ekobangisa biso te na lisungi ya bandeko ya technique ya Vuvamo Télévision baloko professionnel tokolimbola moko moso pourquoi baze baloko professionnel bozila bango te bisika oyo bomeseni komona bango baze na formation ya Pemba Kalunga tolobi distance ekosala biso eloko te tokotambola bipai na bipai po ya kokumbela bino sango toze koloba tango bino boze kochola tango bino boze kokanisa koyimilie kobundisa mosala oyo nesongi nzina mfumu kusukia mosala mpanda na Angola baze ko viser
elonga kombo ya mfumu kimbangu ezwa esika na mabele ya Afrika pe na bomo ya bayindo. Tolandaki na centenaire le 6 avril, chef de l'État en exercice, président Chilombo Tshisekedi na mabele ya Kamba a instruit liboso ya ba président ya deux chambres, chambre haute na chambre basse, autrement dit Assemblée nationale, Parlement na Sénat, bakomisa mokolo ya 6 avril journée fériée et payée. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Te yango toze koloba bangunza toze na mosala mike le 2 juillet toze ko kenda wa lelo kutu madame la Covid etant mosusu aze ko compliquer mon existence. Pues alaka mokolo ba remetaka bana bulletin ya bozoba le 2 juillet biso tembe na foire fikine le 2 juillet bako besa concours motema likolo soko na ko joate soko ni donc ba mema yango mokolo ya masano mokolo ya bozoba nzoke ze mokolo ya méditation mokolo baze kotia elenge mwasi ya mibu tukumi bale na mibale 22 ans jeune fille 22 ans na mwana na mokongo rien que mpo ya sango ya lobiko ya bato rien que po ya koluka ko étouffer bongo vérité oyo bango bayaki kokotisa epai ya bayi baju elenge mwasi banani babuki nkoni bayindo yaki pafika ze koloba leo tokobeta na biso lisolo yango te to nuancer kaka to nuancer to ebi ke molongo baleki yaki pafita bakwala na tango batalisa na mokili lisolo yango penza na bozindo na yango po nini te na songenzi na fumukuzu kia muzana panda na ngola le seul oyo bazé ko valoriser ba valeur africaine bazé ko valoriser ba santu na biso ba kozanga te ko sangisa lisusu etuluku ya bato so vrai to kozila pe mobeko ya mboka biso toze ba tosi ya yambo ya mibeko ya mboka soko ba kokanga matondo soko ba kokanga te e kozala occasion lisusu mokili bayeba nani wana ya kimpavita tokoliki ya tobendi penza suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo tozalaki penza na lolendo ya kozwa nganga ngunza mabiala nguyo wa direct ya Angola toyebi ke bopesaki biso ntango tozongisi pe lisusu matondo na bino baye boze kopesa biso confiance bokopa kolanda bongo vuva mo télévision etando ya yambo ya boindo to tombolelaka yango mongongo oyo eze kotalisa lisusu ba valeur perdue oyo eze kobunda lisusu pour la réhabilitation totale de l'homme pour la réhabilitation totale de l'homme bolandaki biso lolenge elongo bani bozongisi matondo na bandeko bazalaki kuna na sima ya matalatala po nini te na eteni ya réalisation pe kuna tomoni ndeko ngala nzumbu autrement dit 9 lumières biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo Thank you.